na bimela na bandalt na bimela na babia on benga au salon na école mo salon na pena mona ya bandal ya veri ya wela kutu te mais mona ya wenge quoi donc zaka que no souci za on ezana on ngi batu su bazwa pe occasion na obeta na wenge te bazwa ba on ba wenge te à l'époque bon biso zo chance on ya ezaki pe facilité basé on donc basé on a pe so beti na wenge to raté boué bako seka yo bazwayo bazwayo ndeni non bako ya pe tam depuis et puis na wenge ngana na salaki dernier mutu bazwaki parce que na ba série na absolument maison mais rosa la tam so bako ya pe bazyo za la net dancer bleu mo aningwana mais ba biso siko na wenge za la penza ke no ngana za mona suka ya veri ya wenge ya usana te donc yaki pena blague te critère yaki mo likolo critère yaki ba anja adorable okota na ezana ndeni ya to ba lelo toujours on ça structure on a mambo ya chant mambo anini tout ça boye parce que to ambre musique na biso trop na ba bilo mo yazanga tina mais bon et binicipe lelo photos on a identité artiste il faut que mutu na mtazo la identité na ya chant na bele on a chant il faut beta chant c'est comme ça. En tout cas, c'est vrai que côté qu'on a battu ba félicita ko mingi côté loyembo wana goto blagité mais ebele pe balobaka o demba rythme anu kangama nango oza mutu moko sa pe ba style ebele ndenge to mona ba R&B ba coupé décalé so e bagi na minute oyo na bini na rolo baté donc là kala mingi ta donc moi tongo mo boto la mukaka ka c'est-à-dire ba congolais ba ozala fier nanga ah bon. Oui, Barosala vraiment très fier. Nous avons des fan ya faire ego la Barosala très fier. Donc Barosala vraiment Barosala très fier Baroloba. Oui, parce que single 0 ah bon? Single 0 bimala là donc la minute. Ba surprise peut aller bien. Oui. Donc single 0 ya ba au niveau ya chant, ba au niveau ya clip, ba au niveau ya organisation. Oui. Donc voilà total la galo eza mungo faut exploiter on a mingi nyonso oui a toi na sakai na obena na sakai na on a mingi tout mais faire rigola to monyo na élément moko bon moi etam suna chango a ezalité mais ozana mindele moko bazobeta ba violon bazo yozo yemba bah tout ça babi mais ils a ferré bon je me demande un peu est-ce que c'est toi ou c'est pas toi parce que voix wana o ebima ki wana lokwa ba voix opéra les gens ngana batu babi mais tourner la biso est-ce que c'est lui d'abord Ezaki à l'occasion de quoi à l'occasion bon Ezaki ba blom sur dévoiler pensate non ça en sorte car que lelo on ba fi beaucoup si ba kei ba papa wemba ba grand chanteur mboka oyo papa wemba kei ba vena biso ba madilo ba kei ba grand calais ba kenda mais nazo linga vraiment que no tant bazo tant na République démocratique du Congo té ba na chanteur monso ba tcheli nini bo chanteur moko boya on a besoin de ça parce que lelo toyebi quand on parle de Salif Keita toyebi na voix donc quand on parle de Salif Keita toyebi na voix toyebi que non biso pe toyebi que non na mboka la biso tozaka na papa wemba donc c'est comme ça donc toujours qu'il faut présenter art donc niveau ya chant niveau ya nini wana je pense na style wana beti na rose à la première congolais mta beti style wana vraiment depuis ma musique et banda en tout cas mta beta na nzemba bongote na yemba bongote quoi ba style wana mta sala wana noté pona oloba n'importe quoi te za na batu pe ba sepeli sabiso ba sala ba style international ba zape ebele bande wana biso mais style onga na kenango en tout cas na kenango pena ke non pona ko banda nan na kenango na bongo. En tout cas, Ferrigo là, tout zongela les solos acoustiques parce que apparemment ils sont très intéressants. Batubazo continue kaka kuyemba tout ça, mais avant ça, ndengeka elenge komi mikolo yo. Merci car ndenge na lobby ba téléspectateurs. Oui, na aussi merci na ba bande ko na biso nyonso bazo yemba acoustique. Eza en fait eza eloko moko ya ko encourager na moni ya il y a le roi marquis JDT Molopoi pas Popi na moni ya ekitoko na postaki en kutu lobby na Instagram nanga postaki en lobby na Instagram na moni ya ba link na biso ba déplique pomba na moni ya ba ebo alotin na moni ya ba to bele ba betia pour na ko n'importe quoi te do ba to bele o ne so ba betia on a vraiment eza ba encouragement on nazo sala bango parce que to bosana que no art na biso première art na biso ezali nanu ko présenter art na biso ne pas musique congolaise les lo fo bosana te que no
tous à la monopole en Afrique. C'est vrai que non, il y avait des problèmes. On est en train de faire les efforts là, de se remettre et encore heureusement que ça vraiment que nos styles chant. Les catégories, il faut au yemba. Il faut qu'au yemba. Au yembi, au souzana barumba na bien, au proposant au bateau yembi. Ben Ferrigo la lokwa au bandaki pe les solongo acoustique wana. Nangina tuna likamoko sur oya yo moko. Parce que ça l'a mis balé. Na remarqué et logo moko pe au bois qui ba artiste belé na kati wana. Ouais. Na acoustique na yo au bois qui ba artiste belé entre autres na ndenge mabete na ba passage na yo bato ba rozela pe otanga ta mususu Kofi Olomide Vinson Kofi bato ba rozela pe otanga qui était pourquoi Fali otanga qui était c'est bon. Natanga comme mususu pe ya bande on a biso ba legi na biso mususu lelo bazo sala biso fierté. Il y a nini faut encourager bango occuper que noter grand frère na fait Ferrigo la sur là qui je pense que nous est très très important ba comme mususu za la na déjà. Mais comme mususu to ça pe que nous ba na besoin ba maroyo kango to chaki yango pour ne pas faire des polémiques quoi. Donc il y a on a préféré na chaba ba étoile montante bazo bima baleki na biso na faut encourager ba ko chaba ngo vraiment que non ko chaba ngo vraiment comment les autres poités mais ko chaba ngo ko considérer ba en fait mais état mususu engeza la pe kito mingi ndenge pe miso balobara que état mususu yona Kofi courir zo les kate yona Fali courir les kakate rien à voir donc ngana ba na 2020 on a besoin ya makamuna ya ngai moko donc ndena loba ega que non batumsu basala misana bango pe normal mais bon nous on n'a pas on a besoin okuta suna mambo na te ya ba misaboyo coup na normalité la nous répondre na pe na question mais bon ça va mais tout ça a besoin te mutu na mta sala boulot na calmement et na a besoin te que nous na liga na émission moko boye que na sali stratégie na mutu pour na tanga kombo mutu bio mo ndingo non on n'a pas besoin de ça mais to ba na 2020 mutu na mutu fwa bundana na ndenge na ye moko mutu na mutu fwa bundana na ndenge na ye moko donc ngani naza boso na legine mission fona bundana na ndenge na sale loko fona bundana na moko voilà chacun portera sa propre charge c'est ça Ferrigo là faut passer tant que ça l'émission à balé qui na eu belé peto solo laka namona ki ba poster le fait que otanga ki pe ba komona bango notamment Fabregas, Ibrato, Binafile et tant d'autres d'ailleurs c'est Peli le fait que vraiment otangi komona bango le bigi bazoma ta tout ça parce que on a besoin ya babiloko wana moni lelo ndena ba Kongo za munene Kongo za ka te ka te yo liba mona ka yo yo mona ke no yo za danger tam so za no sous danger te ozo comprendre yo mona ke yo tam so za après tam so za no danger te za batum su ba ko koma na bango ka boto benga aza muto akala mais aza muto akala mais yebite kala kala donc lelo balegi na biso na faut encourager bango et biso pe na yebite so biso ba encourager biso si ba image ezali pe biso ba encourager biso pe na ba kulutu et pourquoi pas biso pe to sala que toi encourager pe ba leki na biso c'est vraiment important ça très bien important. Voilà Ferrigo là matière est belé mais tokolegana nuna eloko moko ya kitoko on a dédié d'ailleurs na batuyon stuba Olanda biso na Willy Moucheni aza Olanda biso siko merci beaucoup le véritable code merci beaucoup na choisi matata Ange Céleste merci encore une fois de plus na celui qu'on appelle Peggy Mutombo Kalala Pabouillon merci vraiment à toi et joyeux anniversaire à Yuti Yebala maman, merci vraiment. Bon anniversaire Nayo. Ferrigo là, Toroyo Kayo quand même. Et ça la biso peu moi plaisir. Si même nous liste. A comme appelle nous liste, tam ça rose appelle aspect bien. Mais chien rose à la moi mais a comme nous liste. Mais supérieur a déjà que non pas koyemba balaksa ngo mutute. OK. Koyemba balaksa ngo mutute. Mutaya a utara déjà na chana na palais. Ezara que nous zo scope moi ba structure blo moi ndengwa. Donc yango na koyemba balaksa ngo mutute que non ngam na laksa ko yembe zala te. OK. Donc mutu namtaya a déjà na voix na yeme ko sala ka structure ndenge nini ya koyemba bien quoi. Parce que biso to na musique pe ba formateur bazar mamunyo so toi les alarat. Non, ba formateur bazali mokoka les grands formateurs Werason. Werason les grands formateurs. Comment non, grand formateur za Werason. OK. Mais na ndenge musique pardon, la musique
balaksa muto embate donc mutaya déjà na nini mais ko kolisande travail to kolisande boulot to kolisa travail c'est que yo na bisiko leka po lelo osala style na yo ya Ferrego là ozwa nini pa yo leka wana ya liboso mi bale ya misatu ndenge yo motangela ngo nga nazwa structure ya wenge donc mona wenge faut en lunette bien faut en cara bien faut en palais bien eza pe na makambo wana na kiwenge wana ya koboya pe batu eza na kati na kiwenge wana ya kiwenge wana ke no yete wana lo bango na yote mais ndenge pe misu pe ba imitaka pe kiwenge eta musu ba leka na wenge te imita kiwenge la stratégie bien par contre déjà stratégie bien mais to comme na 20e pardon to comme na 2020 mais il faut changer moi ba stratégie mususu ya mike OK non eza ke non na wenge nde to zalaki ba msaboye lelo on a zui na wenge ezali respect à note respect à note tant aux oyemba au cracher au ça nous saboué mais aux alana quand même la note respect à note ya oyeba ko kota na guitare vraiment et puis koyoka ba kulutu mususu ya kala ko améliorer vraiment chana ngai na bana koyemba kala ezalaki so nazo yemba to bando koyeba te que no so ozo yemba na micro sozo mano calme mais quand les alliés ozo yemba ozo forcer voix tant ozo forcer voix au quand on comme na troisième chant voix ngai na no voix kauki ola voix kauki so no tala na nina ngo kausanga mungongo na wenge o nana kausanga mungongo ezala ikake no koyeba ande to bango lisango faut koyeba ninga olia lisango malembe na hôtel mabo to beti pe évidé de refaire à mesure à cause de maman la retravailler na wenge na zuna wenge maman la retravailler na zuna wenge et puis na maison mère to kutani pe na ba pardon to kutani na ba ingénieur de son apoto na mikili to moni façon à retravailler ngana za na so mtazo travailler na vandi calme na zo tala façon à retravailler et puis voilà au fur et à mesure biso peut comme ça là to changer pe stratégie na biso ndenge ya retravailler quoi donc ko ba place à lekana ba étape on a ba kulutu wana na vana bango je pense na zo vraiment mayele mingi à travers bango ce to moni lelo oza beaucoup plus attaché na JB que les autres non faut pas mélanger des choses mais bango nyoso baza ba kulutu nanga ba ya ngai ezana ko ande tutanga ngana ebike so nazo tanga bon ezalo wana nazo tanga bango nyoso te par rapport à fréquentation tam susu ba komo na bino to na concert on a dit que nazo beta lisolo ba wenge mikolo donc na bando luka bango OK so na ndo luka bango parce que bana wenge ba la danger faut we bango OK na ndo luka bango neti na osala dimanche mo na luka vena nga prince na poto na luka na ndo luka bango prince ale makaba Nando lukabango baza bakulutu na biso baza danger na wenge quoi. OK, c'est une bonne chose et je remercie rapidement Ndenge Tolobia on est avec Ferrego là, c'est le monde entier qui nous suit. Ndebozo Landabiso, c'est vraiment en direct. Merci na Guy Divito, merci beaucoup na Tanzin King. Donc merci beaucoup na DJ Russell qui est en train de nous suivre d'ailleurs a félicité DJ Russell. Voilà, merci beaucoup à Mariam Kojok. Donc Kojok Mariam toujours. Merci beaucoup aussi à Leila Kojok. Donc salut Leila. Donc merci aussi à Nico Kalambay qui nous suit maintenant. Jipen Kabungu. Nico Kalambay c'est mon ami. Honorable Charlie Mbochanapé. Donc Apesio Mbote, mais surtout Willy Moucheni, pas Apesio Mbote. Willy Moucheni, le véritable code. Donc Bango Tuba Olanda Biso. Ferrego la Nengo Loba Kaka. Donc les Kasiko to bando découvrir peu artiste miso parce que esprit wana il y a maison mère tu remarqué que yo zarana ngoka mingi donc le fait de vouloir coacher peu artiste na liboso pour les na ba orchestre miso peu boy au monde appé ba artiste ba yeba raté mais chez eux voilà c'est ça le problème ngai so landi ba artiste na tout bazana ba face à bien surtout ça bazana ba face ya bien pour ba face pezali donc yo qui parana face biso na maison mère tant bando za biso na la majorité de la maison talana elonga JDT tala elonga babindo tala ba face wana za lagi wana ozo comprendre mais c'est vrai na pe DJ za ina muke azaki na face so comme na lelote c'est le OP oh té c'est le azaki déjà mannequin depuis kala
Oh. Oui, c'est là déjà manqué. Donc mutu na mutazaki na stratégie na yetan do yaki mutu na mutazaki na stratégie na ye. Donc ngaso tali bandoli c'est ba façade déjà bien. Ba façade déjà bien au fur et à mesure malembe. Donc voilà. Ouais, mais Ferré, nous avons remarqué aussi que au Komo Chaba moyen mingi pour réaliser ba clip nayo, surtout ba œuvre nayo. C'est dû à quoi? Image. Bon, c'est comme qu'étant autour de vite imana. Tes photos c'est quand même. Oui. Je pense et ça très important. Oui. Lelo, il y a un barrage nous bande on a biso basomba nzembo. Lelo, faut savoir que nous ba mambo la production on est biso dans une chance on a que nous lelo album autour ça l'harmonie. Et ça vraiment la société mutu ezui en haut la producteur bato ça la vraiment o ezobima. Oui. Mais lelo on s'est produit. Merci beaucoup. On s'est produit nous-mêmes par rapport à la musique, il y a une grosse structure, il y a vraiment calé vraiment et les lots avec Bakanto, c'est la société ce que tu travailles, tout ça la effort que non, tout ça la image et ça la bien et ça la qualité. Comment on t'a l'appelé clip? Au début clip oyo bisonné tout ça la clip. À ta réalisateur sur à comprendre que nos clips ils a des balles. La clip on va miser. Donc c'est comme ça ba clip monsieur a des balles les alim na ba clip on va miser zali. Donc voilà, c'est vraiment très important pour l'image et artiste et le comme senga. Nzembe goza na omwa ndengwa mais so image ça peut bien et quoi accompagner chanson quoi. C'est par exemple faire une chanson au le clip na château. Et ça quoi pourquoi tu m'as fait ça? C'est un clip. Ah oui. On regarde, on se dit ben na mona koto ndengwa ngai maître Gimspe à ça les clips kuna avant ngai. Mutasala kuna ils a eu Ludacris mutasala kuna. OK. Ah ben voilà, donc loin de château comme ça, kobimsa ba frère on a ils a débalté. Ils a débalté côté image vraiment on fait les efforts que ils a vraiment top. D'ailleurs, nous profitons pour remercier aussi le docteur Jeff Njadi Leteta. Il est toujours l'homme invisible, docteur Jeff Njadi Leteta. Dans des dieux. Dans des dieux. L'homme invisible. L'homme invisible. Donc, merci beaucoup, Naé, parce que il aime toujours la qualité. Donc, comme on le dit toujours, il est parmi nous. Donc, ni Facebook, ni Viber. So na Twitter. So to moni wana to mona docteur Jeff Njadi Leteta. On a été. Ah, bato frappe balugaya. Ah bon? To kota na vérité musu to mona leteta. Oh, bon c'est bien galwa mona na raté. C'est bien. Merci beaucoup Ferregola. C'est vrai nous allons passer par une autre chanson. Oui. Avant tous les Kananzemba no pona mena tous nos questions moko bato ni mingi. Ba clip na yo misusu bimaraté ko bana na boîte noire et un ba clip ebele bimate. Oyo banzembo pena bato balingaka. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, fan absolument pas ibaga que nos clips. Na gros appel lobby bazu caméra. Tout ça pour moi quelques caméras na bisote. Tout gros appel lobby bombo filming à tout ça les clips bala moro. Tout ça on peut na télévision. Mais quand bango monde ba critiquer ba nos clips on les a bien té. Donc lelo surtout tout gros ça la clip mo ya simple. Mais lelo tout ça sous na droit on a ça la erreur on a té que non. Songa mon abiga té clip on a ça encore vite fait pour nous CP ça bino ba té. Donc faut ça la clip et en a qualité là ici absolument rien autant aux autres il faut calculer le clip moko to comme attendre sur beaucoup m'appelle beaucoup na 25 chats beaucoup na 30 au comme peut être sous que notre clip yo a eu absolument budget il y a 15 000 les autres absolument budget peut-être il y a 10 000 donc ça dépend ce que banze mo tout ça la raka et lelo et tout ça en sorte que nous banze mo na net na beti acoustique bongo et là banze mo soupe tout ça en un jour tout le temps stratégie mo na yembi en mutso za na besoin to kati yango comme ça mutu so dans la besoin tala nazotala maman Miliabel et là banzembo mususu ya yembaka kala ozomona lelo nzembo pour la rater voilà banzembo pour la rater banzembo na so okei lelo okei na ba fête nyonso oyokango et lelo nazolanda na ba télévision ninga sala moi ba clip ya ndamu ndenga azosala wana et ba remix ko ta ba remix so MB voilà ça bien banzembo pour la rango te nzembo chef d'œuvre ça chef d'œuvre oui exactement voilà. Très bien, merci beaucoup Ferregola. Nous allons passer par une autre chanson oyo yo moko pona. Merci beaucoup à Tracy et Leza ngana yemba na no beto benga moko ya mana voilà yo moko pona to bana nani visibilité mama bino tout siko obeto chaleke mutu asala vocal comment nana nga sala inondation
Voilà, je profite aussi pour remercier Sylvain Kitemoko, Mont Sinaï en direct de Kimpese. Donc, merci à toi et merci beaucoup à Mokonzi Papi Kizamamboleo, la police en avant. Takaka matakaka. Niveau nini yo moko concernant, tu te dis dans nos comités, il faut comment? Nous avons musique est si la raté. Programme est à la kaka. Au sala oyo monique non tant au sala ngo monique yango kokina nte fo mususu lisusu. Donc ndeto lobakati lelo. Même Michael, je grand prêtre nga dayaki bongo. Asisa ba projet neta komagite. Donc mutu ndeto sala ambule mutu na koma zati. Mutu na koma zati. Ndeto sala kaka, tu sala kaka. Donc tozo sala lelo bonde to lobaka nga na lobakelo moko musique. Banzembo to sala rezalo waneti. Ok, ozo sala muchanga, ozo timola. Ozo bimsa pe bor moko, kaka moko wana. Eke na bino likolo. Kaka moko wana tamsu peke no, ezindi si bino. Donc musique ezala randengo wana lelo tamsu na 2020 nzamba yebi. Kena osala lelo moko boye, ba osimba mutu. Donc c'est comme ça. Donc musique ezala bon. Donc auto yo na quotité ezate ke oyo vraiment na posa par exemple na kota na milieu boye tona sala na milieu auto za nango déjà ezo senga biso kaka sikoyo. Donc nga pona ngeza style mususu. Donc nga kota na style parce que milieu tokenda. Oui. To kota na biso ba milieu. Mais ce que ezaka ke na kota na style oyo. Style nazo linga na kota oyo. Nazana besoin tant tozali na Nigeria, nazali na ba master mo bazana ba latino. Bon, nako pesa nako lo ba ni mswate parce que on sait jamais. Oui. Donc ezaka ko luka idée. OK. Nako vanda botam sous lango na sepela na so na bina yemba na lango. Na mboka wana esala nga bien. Donc ezaka ba projet mo ndengona ko. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné aux acquis publiés parmi les vidéos les plus suivies dans les réseaux sociaux, même un artiste Bouba a repris ça. Donc, et ça là qu'on a voir aussi l'un des artistes étrangers, collègue Nayo, a publié au Nengewana. Non, ben, ils ont plaisir. Ils ont plaisir au moins que nous temps zoyemba. Surtout zoyemba na monoko mutazo ka temazo ka mélodie. Parce que musique est sans frontières. Toujours à banze musu anglais ba petit na biso ba chéri azoyemba ozoyemba mais soko tche boya ba no loba maloba o bazo ba yebi angote. Lo monena kuna za ko snapper pe na ngo azoyemba nzemo anglais. Mais donc ça musique ça des mélodies on a zoyoka yango on ça le plaisir et ça quelque chose on sans plaisir. Oui. Ça plaisir. Oui. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que il existe aussi de numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 5 dans la musique à Congo? En tout cas vraiment au consoler les mots. T'es là c'est bon on a habité mutu so avandie mo bo ami vandie mo bien numéro 1. Donc wana yemoko na conscience na mo avande abi bon ngani na vande wa no décision na rovana ngamo na palais na ju décision bon lelo na comme numéro 1 décision yona yo mo mfozwa ju décision yeno bon ndena za boye ngana comme numéro 1 ko bende so to vandi bonne to vandi ngana yo donc ile ebisina mbala mo webi ki ningo za numéro 1 wala ngape muto evimbinga ezala ndengwana ngabe muto evimbi na bi ngabe muto evimbi ko na chema peka na bi no bon moni donc wana yo muto fentenga wana yo ko sanga donc yana batu musu wi bazo fente ebise ko za numéro 1 yo bondi menga bimi wana pe akoti na kara ebi za numéro 1 autant mona on ngwa ya ebi ga numéro 1 et bon numéro 1 pour na yo c'est ça le problème de lo barage no neti lelo boye elo nini yango tan mususu ke no o biso to sala nante po bilo to ba sala biso to sala to sala ngo to ko sala misu pe to sala ti su ko to lo to ebite to biga ke no grand prêtre Jibin Pena beta stade des martyrs grand prêtre en son beta stade des martyrs voilà bilo mususu on ande to na biso boye ils ont un programme que non ben voilà il faut faire ça mais ligo lo bateke non mbala moko ndezo ko singa web singa numéro 1 ngapena bimana ndingo na yebi na numéro 1 c'est pas bon donc siko pona ko komisa mutu numéro 1 faut ça neti ndeni po toyoka peke o kasi on habite neti ba kofi ba mbe pe ngale mupao ya tous les musiciens baza ngale roi de la forêt eza mutu na mutu ba bengi yote na parlement ba cheo teke no ba lobi no yo comme numéro 1 donc yo monde faut soit décision na yo dobo mi pesa kande ba kombo décision neti na bingo na ngana comme le padre ngamoko
Ok. Ndemba ba no bon moto ayambo na nite moto ayambo donc moto liboso donc wana titre yo mo faut pesa donc mi pesa pe numéro 1 numéro 1 yo moko net yo go pesa ngo bina na numéro 1 ngabe na ndimi na bimia boyo na ne muta pesa moto ayambo ngoza shikito te ba ya visa pona ya ba kombo yaka ezala ndenge wana voilà donc ezala ndenge wana bimi obike no te ngana comme numéro 1 na za boye donc yo pono zo obike no po biso ne to vandi boye ngana za na artiste déjà na bimisa on comprend a outil de neyarebo on comprend na ba artiste na biso nde to zali awa on comprend ngana bimisa déjà artiste moi outil dans les neya fimo na boîte ya production nga parce que ya onde ngolo ba no na numéro 1 non lelo pe aza chanteuse lelo bazoyemba akuma pe na makambo aza na makambo on comprend ezaka ke no mwana bato ayeba déjà koyemba biso to sali ka ke no to sali effort to pousser liboso oui do ya ona siko na numéro 1 mais par exemple ndenge yo lobi au publier neti JDT na Instagram siko wana ni ngolo ba na numéro 1 tout cas ouais musique à quoi profiter pe na batuna yo msusu ouais ça veut dire ba ben si bien sûr ndenge pe yo pe par exemple mutu pas publier voilà et déranger na ngoyo te non mais photo e ba mon temps to le na télévision en fait photo e ba façon ya ko loba on comprend mutu ko tendre la main on comprend yo mon ngo roi neti on comprend ce n'est pas bon ba leki na biso baza ba artiste ba osala mwa musana ba ngo lelo boye so il qui on a par exemple lekelo na télévision à répondre peut-être ne lo loba ki wana azo ki mabe ala muki ba chile caméra lobo monisco ye mtaza fo non do biso ba yaya ba kulutu tokomba ba kulutu do photo ye ba pe makamu tant le kana télévision zo loba comprendre so eza ko engager yo moko ça n'engage que toi mais boko fana tenga na vandi boyo to yogani na mutu non Willy tout na question na siko banitsa boye netinga nalande ka nini moko kani nage me moto yo garçon o ayebi penza ke no to sala lettre batinde les lettres que no artiste faire egola loba ko tanga ka kombo na yete c'est simple mais non bo pour émission faut la mo elengi par exemple donc faut tanga kombo faire pour na batbala na mo moi bien donc kombo wana faut zala mais barate kombo faire en so salani non so za na succès za ndenge wana di mina ndenge te na ndenge wana da si balobi babwaka kaka libanga na mbumu etelati mais sikoyo omoni so bosala eloko fo ezalaka na réaction ya bien et non que no bato heureusement biso tokotaka banini wana te otala bamba bapolémique wana non donc faut komeka na kochanger entre bino bachroniqueur bomeka na donc collègue moko nda saki ndenge ok oui wana nga pe na otala ngo c'est pas bon donc nde toza na besoin te ya eloko bino zoboya na 2020 polémique ok mais bino ndire bobima na polémique ba série wana na wenge wana ça c'est vrai ils ont la stratégie à l'époque wana beaucoup de voyages beaucoup de voitures des belles voitures en plus ils ont à l'époque il y a ba jewana ils ont bon à l'époque mais je pense pas que no ibando zalaka bon tout le temps maman ndiro lembi mamango ya kolakisaka banda kuna mituka apona ya loba suki na numéro 1 et l'autre bagarre numéro 1 non c'est bon papa Hervé on dirait les faire l'exapé timing na ba chantier et comme bo sense makamsusu ba ata ba chrétien ba finge net makambo bimaki ya ba acoustique ba lobby yo va inoka kimiale OK chantier oh ça qui coûte combien ndenge ni kuna au moins teke moko pe boye komotika pe musique yango mwa mupanzi mingi otala ka makambo na wana muso travailler kutu bon elo ni esali ke no to sala acoustique on a pona robuleka ko travailler et sali kutu surprise so ezala kita. Et encore une fois on a tout ça quand même là pourquoi tu m'as fait ça. Ah oui. Le Teta. Ouais. Donc, te remercier d'ailleurs, Dr Jeff Njadi le Teta. Merci beaucoup na Brico Fashion. Donc, coussin oyo. Et ça les met pas en Brico Fashion. Donc, au cause on peut. D'ailleurs, Toyo Tigelo Penanda quoi. D'accord. C'est un Brico Fashion. Et Ambour na Bissot. C'est faut soutenir toujours. Et puis, je remercie rapidement l'honorable Dédé Mopassa qui est en train de nous suivre maintenant. Merci encore une fois à Dina Kumba, Giscard Kadima.
Zenedi Nzeza depuis Congo Central, merci beaucoup. Merci à Alain Matubwana et merci beaucoup au gouverneur Atou Matubwana qui nous suivent maintenant en direct de Congo Central. Merci beaucoup à Excellence Atou Matubwana. Merci au ministre provincial Dadi Chik Ambalou qui est en train de nous suivre maintenant, ainsi que Dadi Chik, mon frère et ami, Eric Samabi, ainsi qu'Engambe Diko. Nous continuons pour votre plaisir cette émission. C'est vrai que Ferregola, soyez tous en un sentiment sur les arara moi si surtout les ozongs et la biso pe maramwana ya wengewana. Mais moment idéologie na betaki. Souci na vraiment na zone na réaliser rêve wana. Nandenge po lo baki ko sangisa baninga bande ko kota des gens en contact na bango. Non na zo benga déjà na benga ki molopwe na benga ki na pesi ko to mukento ngala coste. Na pesi mbote na minito wakenda na Lubumbashi. Je pense à kinena mouvement donc ba confinement et j'ai côté kuna. Toujours sur na benga ki toujours sur la vraiment parce que na Bill. Bill na bengeti. Donc nazo luka numéro na yena c'est déjà tout à l'heure na ozongo. Bill na zone on était wengi yango bino bwa moi baka okomona pe bu bengi bu batu bayete té. En fait toujours ça non ça les loko wana pour intérêt ya bisono so ya wenge eza côté nanga côté na bango pe en fait eza idée so pe idée on a peut-être Bill mutazwa ki yango BJDT yo BCLO oui boso ajani mutazwa ki yango mabeta benga izo tozaki ajani azana nazo luka parce que net ajani ndinga zabo azana Maroc azana Maroc no sona ba massa msu ya Maroc donc nazo bango ali monda pe obenga Ali Munda, wala mutunanga ite. Wala mutunanga donc bana ya wenge baza bana ya wenge donc ndé tozali tozana ba bon souvenir eza tellement ébélé, trop même. Tozana ba bon souvenir vraiment ébélé. Neti souvenir moko yo kanga quand même. Na la souvenir moko tozo voyager parce que biso tant toujours tozo ki ne poto ezala lwa neti batchaki mandala la nzela. Ok. Première fois que tu es Mikili, tu comme un aéroport boé, avion Kili. Si tu as un liboso, tu as babi ndombe, na avion na krisi banga banga bazora vol mususu. Bango sku ba matito. Total la sku Éthiopie à l'époque on est mati. Bailo bakina bailo mona Mikili liboso na biso. Biso lobi tokina na Air France, Cameroun, to komi Londres. Bon tout ça na ba bon souvenir moko tokina na ba voyage musu tozala tout ça na ba bon souvenir ébélé. Ébélé au Saranate donc. Oya marquis. Non, marquis tout ça na ba marquis to so ki bena temps ko tout ça na ba souvenir tout ça ba concert na poto. Mais tout ça ki temps penza ya ko ba mauvais souvenir pe ya marqué ezali. Mais tout ça ki temps na biso. Tant tout ça la première nuit na biso ya les marquis. Première sortie na biso ndeza la fête. Ngana JDT sko to pe maboyo. Biso sala miracle. On a fait son auto créé. Alerte. Mon bouloté, tembe tete. Écoutez la biso sko betu côté kuna. Bon. Tamba sko pour bache yango. Biso sona JDT to pe ma. Total. Piste hindi. Piste hindi dona biso ezaki matata. Ba yo tsa biso bo mutu mo azo pena catch. Achila biso na nini. OK. Les marquis koto déjà donc et baneko tant to ya to kama. Mais en plein les marqués ça là combien de temps banze mona 6 ça là. Oui, on dirait déjà décollagi mais kuna et décollagi mais côté kuna peut décollagi na mais à l'époque, il faut savoir que nous son azalaki fort. Azalaki fort mais biso to se sous-estima qui à l'époque wana. Mais pourtant que nos koto déjà to azalaki peut déjà fort. Bangaki quoi. Voilà. Est-ce que les lois facile peut que ndenge par exemple Bani Boye JDT to sangisi ba artiste baye bani mwa mingi wana bo sali pene loko moko bo kanga mandingo zo kasi lisolo na zo beta ga yango na lisolo na zo beta lisolo na zo beta non lisolo na zo beta yango wana ti suwe na ngesa na album nanga na imbaki na JDT na imbaki na Lacoste na imbaki na nini Boye eza la souvenir moko Boye no eza na album na yo eza la nga projet na zo lingeza na album nanga yo mo producteur nga mo producteur bo kabola. Non, mais mutu déjà il est dans les ali mutu na mutu a chenze monaye a tekinze monaye a chenze monaye ezala kaka nze mona bango ezala kaka na 4 album nanga
côté wana to so la so total so côté image so les alande ni mais en a 4 albums nanga donc wana isa message ngani na relancer na zo singa na ba frère nanga ya ba wenge. Bon, tous à la un peu sincère Ferrigo là. Koko la paix okoli na bato modèle nyonso. Bato mobulu, bato kosenga, bato ya pasi, bato misupe basunga yo. Lelo pe to lo ba vérité oza sous pauvreté. Comme apena na moi moyen na yo. Parce que suka nde na bato basenga ko. Ah, faut savoir que nous on a mboka na biso au fur et à mesure ba misala ego monana. Ce qui est ali parce que il faut pas remettre ça ni sapé. Ce qui est ali, on partage le paix que on a, tu partageras quand même les alars. Tu partageras ce qui est ali, ce qui est ça tu partageras. Ce qui est pété. Ce qui est pété 12 gars. Ce qui est pété 12 wana ezalaka somo 12 wana. Ce qui est pété 12 gars. En tout cas, so ya pe baserimo ba tant to na ba sera ba wenge to tambola bota musu minde pelele ota musu côté moboy. Au mona ki na balcon mais ba lui arati. Ezalaka lango. Oh yemba pe na qui vivra verra wana ya ke obimi na tongo pena na palais nzoka ndo kesenga. Eza pe solo. Oh. Musique est en ningona mais ya on moni ba ebika ke yo ke boulot. Mais okende tol. Te wana na yembaki pona ngai te na yembaki pona vie quotidienne ndenge bato ezalaka ndenge makambo ya musique ndenge makambo pe ya vie ezali lelo eza lelo tino lelo bato musu balia na tol kaka parce que un peu ezana muté on comprend tant misala comme na mboka na biso tant ozoluka papi oluka pitch oluka rifin ngene musala mais au fur et à mesure les gens ils travaillent pas misala ezate donc faut pas créer emploi pour na bato batika kokemande c'est comme ça. Très bien. Oui. Merci beaucoup Ferrigola. Bientôt là on va chuter, mais je profite rapidement pour remercier les personnes qui nous suivent. Je remercie Sylvain Kitemoko depuis Mont Sinaï. Merci à Peggy Mutombo depuis Lubumbashi. Merci à Paul Muntu en direct. Paul Muntu, Mozambique à transporteur. Donc merci beaucoup à Gaël Imbi, procédure judiciaire. Merci aussi à Trésor Congolo. Maître bienvenu Faso, mokonza procédure pe musuye wana vraiment merci beaucoup bienvenue à toi. Faso bazaraye pe na maître Ig Matadi. Sans oublier Christian Ankara. Christian Ankara voilà. Donc merci beaucoup à Jipen Kabongo, merci beaucoup à Dodo Yaza réalisateur Nabiso Awa, anniversaire Naezagi vraiment lobby Dodo, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire aussi à Dodo, joyeux anniversaire aussi à Yamami Lila. Oui, joyeux anniversaire encore. Ouais. Oui. Donc te remercier rapidement Eric Fourilier. Merci à Laetitia Bunginda Debra. Eric Fouri. Oui. Eric Fouri. Eric Fouri, n'a pas donc merci encore à Dr Jeffrey Power de Dallas, Jires Mungu de Paris. Merci à l'importateur Christian Silla, Mère Niclette Mwanga. Merci à Chichi Kabongo le boss. Merci à Pacheli Makangila. Surtout ceux qui nous suivent en direct de Lubumbashi. Nous remercions Martin Moukadi ainsi que maman Yvette Ngoya. Merci encore une fois à Desjeux, Blaise Mpolo, Ferrigola Jésus des Nuances, Batubasengi Kou-Circuit, Batubasengi Diki. Donc Bisomo Awa. Toza kosenga ekomi mokuse mais ata desha kaka desha ko lekati voilà binois pas de problème d'accord pas de problème donc demande des tellement belé téléphone est saturé donc ndenge pe basenga ke ozonga malgré ozongi mais basisi ka kosenga te d'accord donc d'accord